balobi poto na minute oyo eza ya koyinda. Balobi poto eza ya kobeba bandeko na ngai. Eza ya koyinda makambo ekomi somo na niveau moko pas possible. Makambo ekomi ka koyinda na koyinda. Makambo ekomi ka kobeba na kobeba. Makambo ekomi ka somo na somo la famille. Mutu nyonso to asilikaka dans la vie. Ata soki balobi ke no mutu oyo penza nde mutu oyo agardaka ba makambo na motema, ye penza nde azalaka na motema munene, ye penza nde bandeko nanga mutu nyonso tu asilikaka, mutu nyonso pe tu alembaka. Ezala ba makambo mususu mutu akoya asupporter, mais ezala mwa makambo mususu pe mutu mususu pe avandi alobi non, trop c'est trop, j'en ai marre. Oh, anglais balobaka toujours enough is enough. I'm tired. Papa na biso pe akomi na ye na suka. Akomi penza na suka ti bazui décision ya bongo la famille akomi na suka. Salut chers Bouchou, salut chers abonnés, salut chers connaissances, salut surtout les amis de Étoile Lune Inès TV. J'espère que vous allez bien. Quant à moi, je suis bel et bien, super bien par la grâce de Dieu. Chers Bouchou, chers abonnés et chers connaissances, Yalelo Penza Étoile Inès TV amemeli bino makambo. Kandenge tolobaka na biso chaque jour na Congo na biso makambo ezangaka te, na Congo na biso matière ezangaka nango te. Bolali bolamuki matière ekoti, bolali bolamuki matière ekoti, wana penza ezalaka slogan ya Congo na biso. Na minute oyo la famille makambo eza ya kobeba. Bato ebele basiliki pona papu, bato ebele balobi non, makambo papu asali eza bien te. Makambo papu asali eza bien te. Bandeko na ngai eza ya koyinda. Mosusu tolinga toyeba le pourquoi papu azui décision oyo. Nini epusaki papu azwa décision penza oyo bandeko na ngai. Avant tokota kuna ekozala bien na nuna ya sensibiliser batu oyo nyonso tu. Si c'est la toute première fois ya kokota na chaîne Abisso, chaîne moko kitoko, chaîne ya bato li pas possible, et pourquoi pas chaîne Abana Nzambe. Je vous prierai surtout de vous abonner massivement. Abonnez-vous. Cliquez aussi sur la cloche de notification pour surtout recevoir les nouveautés de notre chaîne. Aimez la vidéo, la famille, commentez et partagez. Et kosala biso oyo penza tolobaka na biso chaque jour tokos makasi. Bandeko nanga kandenge na lobaka nanga chaque jour ezalaka bien soki ozolandaka Étoile Inès TV zala na yo ya kovanda. Zo penza kiti na yo vanda. Tia mwa mai na yo pembeni, tia mwa jus na yo pembeni, tia mwa sucre na yo pembeni. Kote mosusu kandenge tolobaka baliaka kaka car on ne sait jamais. Donc zo penza biloko na yo akolia liaka dépendaka na air oyo zolondaka biso. Soki omoni kie na ba air oyo eza ba air oyo oliaka petit déjeuner na yo, en tout cas kotisa yango lia. Soki omoni kie non na ba air oyo eza ba air oliaka penza repas na yo kotisa yango lia. Mais soki omoni kie ba air oyo eza ba air oyo oliaka na yo souper na yo, en tout cas na osenga na yo kotisa pe souper na yo liaka na système moko ya kitoko mingi makasi. Bravo surtout na ba wario nyonso ya mokili mobimba ba o nyonso bazo soutenir surtout ye moko papu Fally Ipupa la star du moment. Bino nyonso bozo soutenir akaye. En tout cas merci et bravo na bino na système moko ya kitoko. Grand merci na balandi nyonso Étoile Inès TV. Surtout grand merci na sponsor na biso officiel. Sponsor na biso ya tongo. Sponsor na biso oyo alimbaka biso te na kombo ya Jésus-Christ de Nazareth. Grand merci et pas ya tata Nzambe na système moko ya kitoko. Un grand merci. Na ba onyo so bazozwaka batana bango surtout pona ko partageaka, ko commentaka, ko emaka ba video na biso pe kotalaka na système moko ya kitoko.
Bande konanga ka ndenge tolobaka na biso chaque jour. Soki bomoni vidéo ekoti, c'est que makambo eza. Soki akoloba eza te bomona nga te. Nakoya pete. Mais soki bomoni ke vidéo ya sike ekoti, c'est que ya koloba eza makambo pe eza na système moko ya kitoko. Lelo totieli bino manike na miniature na biso. Totieli bino papu na miniature na biso. Bande konanga makambo eza ya kobeba. Makambo kande tolobaka makambo eza ya koyinda soki indi eyinda kanango mabe. Bande konanga biso moko to mona ki biso nyonso. Acte oyo Fally Ipupa asala. Pona ba chroniqueur, pona ba chroniqueuse. Ba o nyonso to babandaki ko soutenir Fally Ipupa. Aye ko sala bango cadeau ya munene. Oyo kutu na ba famille ebele. Bazalaki na ba mbongo te ya otinda bana na bango na poto. Bazalaki na ba moyen te ke no bana na bango bakende poto. Mais Fally Ipupa andimi ko sala ba dépense. Andimi ko bimisa ba mbongo na ba mbongo. Pour que batuna ye o ba souteniraka ye, batuna ye o bazalaka toujours et encore pembeni na ye. Ba o nyonso ba souteniraka surtout ba wario ba souteniraka musique na ye, ba lobelaka musique na ye pona bolamu. Alobi no batu oyo comme récompense ba kende na bango na poto. Et puis na poto wana ezate ke no ndenge ezalaka batu mosusu ba memi bino kuna kaka ale batikeli bino batiki bino balobi débrouillez-vous non. Na poto wana ye moko Fally Ipupa abando zwa soin na bango. Place na bango akolala bazolala ka place à bien, bazoliaka très bien comme il le faut. Makambu nyonso penza ebanda okende nango kitoko. Mais ya soni pe ya mawa ya pasi bandeko nanga eza komona biloko o bandeko na biso bakomi kosala to basali. Na bandeko na biso wana na olongola kutu mibali. Toko taka na basi. Parce que basi place nyonso basi bazalaka. Problème ezanga kate. Mibali bakoki kovanda na ndako boye. Ata 10 mibali. 100 mibali. Bakobeba na kaka wana makambo esili. Okoyoka ngo teke no. Bao mibali baswanaki. Bao mibali bakitaki bamataki. Te. Mais basi kaka tia bango kaka 4 na chambre moko. Chaque jour bandaka koyinda. Chaque jour bandaka koyinda. Wana ezalaka basi nature penza ya basi. Makambo moko ya soni bandeko nanga lelo to komona ata na ba pays mosusu ba Côte d'Ivoire. Bakomi kotia ba émission ya bandeko na biso ya basi. Tango boloba wana na lingala ba interprète bazo komaka. Na ba chaîne ya ba ivoirien. Eza soni ya niveau moko bandeko nanga pas possible. Batu mosusu kokota ba live, baya kofinga ba mosusu. Batu mosusu bakotisa ba video na bango, baya kofinga ba misusu. Bandeko nanga ezo sala pasi pe mawa. Totaki kolanda makambo ya Grâce Temo. Ba mbutu oyo ebimaki. Après la sanction, il y a Grâce Temo. D'ailleurs, de mon côté, moi, je pensais même que non. Batumo susu, bakozwa leçon. Batumo susu, bakotika bisala sala na bango. Batumo susu, bakotika ba comportement na bango. Après punition oyo, Grâce Temo azwaki, ebele ya batu bakoteyama. Mais, batumo susu baza na bango atakuna te. Batu mosusu bazo vivre na monde aidonke. Oye koya eyanga na zata kuna te. Yango ezo sala pasi la famille. Siko lelo o ndenge eza boye. Papu aye kozwa décision. Fally Ipupa. Alobi non trop c'est trop. Quand même na uti ko punir camarade na bino. Ka pona ba biloba loba bisala sala. Mais bino ba mosusu bozo zwaka leçon te.
yango ayaki kobengana na bango bandeko na nga batindi lettre babengana bango place babandaki kovanda. Imaginez boyaki bokendaki na poto avec honneur. Lelo oyo bokomi kozonga na ba réseaux sociaux na kolela. E osala soni. Soni penza ya makasi. E osala soni na niveau moko pas possible la famille. E osala soni. Na oyeba te na communauté na biso, na oyeba te bandeko na biso, mosusu babilo mosusu toboyaka na biso koloba, mais babilo mosusu tokota kaka toloba. Tokota kaka toloba parce que makambo oyo ndenge ezokende nango ka mabe. E ozokende mabe parce que eloko ezokamwisanga eza komona batu o nyonso basi na biso bandeko na biso ya basi o nyonso bazoswana. Soki bakendaki poto bakendaki na kombo ya mutu moko normalement ndenge eza boye tolingaki to bandomona ka bango ba live ya air nyonso bazolobela kaka star na bango, bazolobela ka papa na bango, bazolobela ka mutu na bango. Mais kokamo eza komona bakomi kokota ba live oya fingi oyo oya ye alobi boye oya ye alobi boye makambo o bokoki ko traiter bino na bino. Mais ba makambo wana nyonso il faut ka bombi mango na ba réseaux sociaux. Bandeko na nga nazotiela bino audio moko ya ndeko na biso ya mwasi ya Manike. Manike azolela na poto kuna. Manike alobi aza na ndeko te, aza pe na place ya kokende te. Et après ça, tokozonga pour que to sala analyse sur audio ya Manike, to sala analyse boyoka ndenge nini communauté elobi pona Manike. Yango na tiela kibino na miniature na biso na tiaki ba video na ye parce que mingi makambo to lobela lelo to beta masolo lelo eza concerné Manike. Bandeko nanga to landana nu audio oyo et puis on se retrouve juste après. Voilà, Manike azoloba. Azolela la famille. Cheme, makambo saumo, yo sala pasi penza na motema la famille. Yo. Cher. Cher, meza pasi. De retour la famille, oyo ezalaki message ya Manike. Manike en plein live, Manike azolela nama ya miso ezotanga. Manike azolela babengani bango place babandaki kovanda. Babengani bango sikoyo Manike aza na ndeko te na poto. Manike aza na place ata moko te ya kokende. Yango pona Manike alobaki keno ba valise na ye aotika ngo ka wana. Ye pe akovanda ka wana. Peut-être bakuyokela ye mawa bayebisa ye keno tozongisa yo place babandaki kovanda comme ça a continuer kovanda. Baninga mosusu basi bakei na bango mutu na mutu asimbaki deja nzela na ye akendaka. Mais Manike place ya okende ezalaki te yango ayaki kokota ti na live bandeko nanga pona kolela. Makambo ya pasi. Après vidéo ya Manike o ezalaki ka audio mwa muke na zwaki moyena tia vidéo na ye ezalaki te la famille. Bino moko na yebisaka bino déjà chaque jour que non na YouTube to tia kabitia tia te. Zana makambo mususu ko tia makambo mususu pe okotia te. Ya. Donc yango kaka na memela ki bino ka audio na ye. La famille après kotala audio ya Manike, vidéo plutôt ya Manike la famille, ebele ya bato baseki Manike na niveau moko pas possible. Ebele ya bato baseki Manike la famille na okosa te zaka makambo toloba. Bato balobi Manike aza mutu moko alobaka mingi, aza mutu moko monoko. Normalement bato monoko il faut bafuta maka bongo.
il faut bafuta mapenza ka bongo parce que yepe mosusu azana monoko pas possible. Bandeko nanga komona ba commentaire a bongo esalaki nga pasi penza mingi na motema komona ndeko na biso na minute oyo tozoyeba te soki azolala libanda to soki azwi mutu moko ya malamu kaka alobi no manike comme tellement ozalaka manike de John na sunga yo ataki ya kolala awa ti ozonga toyeba te mais batu mosusu bazwi penza courage wana ya koya koseka manike la famille batu bazwi penza courage wana koloba teke no to seka penza manike azwi manike po alapa. Bandeko na ngai dans la vie mutu na mutu azalaka na mabe na ye mutu na mutu azalaka na malamu na ye tozwa mabe ya mutu te keno to bando tambola nango boye makambo o basali bango nyonso ba live o babando bima muke ba live muke basali ba live muke ba video basali ezalaki mabe nga kutu nasalaki émission moko na lobaki makambo wana avant kutu tabaya ko sondola bango boye na lobaki deja makambo na lobi bandeko na biso ya basi biloko bo sala eza biloko moko ya soni basalaki mabe. Normalement il fallait travailler ensemble mais situation oye komeli bango je ne peux pas condamner Papou qui est Fally Ipupa nakoya ko condamner yete parce que dans la vie mutu na mutu surtout abundaka pona réputation na ye à part réputation na ye Fally Ipupa pour que akoma place oyo aza lelo abunda makasi a travailler dur alia ba humiliation ebele siko arondima teke ata mwasi na ye ki nana ketchup mwasi nzambe arondima teke no mutu aya ko bebisa musala mobali na ye jamais ata soki ezalaki mutu mosusu na bakaya bongo balingaki ka bazwa décision kutu décision ya Fally Ipupa eza mwa bien batu mosusu elingaki ezala somo penzo tolobaka somo makasi. Alors na situation oyo la famille ma esi esopana esopani nango to seka manike te mais to meka mpe kosunga ndeko na biso ya mwasi to meka penza kosunga ye manike à part kofingaka bato mais manike pe asepelisaka bato manike pe asekisaka mwa bato monika na ba émission na ye wana kotaka lobi eza na bato wana eza na bato mosusu bandeko na nga ka ba émission ya manike wana ba kokotango bakomi koseka échanger pe bato mosusu ba humeur na bango. Alors na mwa makambo wana nyonso tokanisela ndeko na biso soki oza na poto yebi ke oza na mwa coin moko boye okoki kotia manike pour quelque temps sunga ye oleto ya koseka azui te bandeko na nga toyebi ke na ba circonstance a bongo ata bato mosusu oyo un jour bakobengisaka bango bakolinga ba travailler ensemble pour que makambo bongo ekomela bango te bato mosusu tokolaka ta na ba erreur na biso mwa erreur moko boye koti na vie na yo ekolisi yo mbala moko mwa erreur moko boye koti na vie na yo esali keno okomi mature okomi na sagesse mosusu makambo mosusu obando raisonner na yo te mais tango kaka mwa conséquence moko boye kokwela yo surtout que olobi non il faut nakola je dois grandir na ba circonstance ya boye to situation ya boye je suis sûr que manike azwi leçon na ye bato mosusu bandeko na biso mosusu ba chroniqueur na ba chroniqueuse bazwi pe ba leçon na bango biso ba congolais mingi tolinga nde vie wana soki boza na bato mosusu ba sentir que yonde yebi koloba ba sentir que yonde yebi kolata ba sentir que yonde mais eza na ba place mosusu to na ba situation ba circonstance mosusu esengaka bo travailler ensemble bolinga te il faut bo travailler ensemble siko bango na situation oyo ba comprenaki na bango te que non il faut to travailler ensemble ba comprenaki na bango te bango ba monaki no place wana eza place moko ya tapage eza place ya kivantard eza place ya kosala bisala et pourtant bazo bosana que non Fally Ipupa travailler dur pour la carrière na ye
bazobosana ke non mwasi afali ipupa ke ye nana ke chope atravailla dur mpo na carrière ya mobali na ye bakoki jamais kondima te ke carrière to image ya carrière ya mobali na ye lelo ka ekweya boye te eza na mwasi moko te akosepela eza na mwasi moko te surtout soki ayebi ke mosala wana nde ekotiselaka biso fufu na mesa mosala wana nde esalaka ke bana na nga bakendaka ekole mosala wana nde esalaka ke tolataka babenga biso mpe bato jamais eza na mwasi moko te akondima. Alors Étoile Nines TV aye lelo mpona kopesa bino ka bacourage surtout na o nyonso bozoleka nango kuna courage surtout mais situation oyo epesa bino mayele situation oyo eya pe kolamusaka bino situation oyo esala ke non botravaillaka pe ensemble na bapeyi ya mondele ka place bouti kuna na bapoto soki bokutanaki deja na bato mosusu bakoyebisa bino ke travail d'ensemble wana ezalaka bien esungaka pe mingi makasi botravaille ensemble bozokola bozobénéficiaka na mwa biloko mosusu oyo bino boyebaka te baninga mosusu bayekolakisa bino ezalaka bien penza makasi yango bandeko na nga toyaki kaka kopesa mwa bainformation ka ndenge babengani bango ka ndenge boyoki manike aza na place akokende na ye te ka ndenge tolobaka na biso chaque jour tosunganaka emonu vivant tozela te ke no mabe ekwela manike pour que bato mosusu balamuka te na situation ya bongo tomeka koluka place manike aza est-ce que azwi place akolala est-ce que soki tomoni ke makambo nyonso esimbi nango bien wana biso mpe tokitisa mitema na système moko ya kitoko bandeko na nga tokomi na biso na suka penza ya partage na biso ya lelo ka ndenge tokendaka nango kobosana pe te kotia j'aime na yo kobosana pe te kosabone pe kosala partage. Bye bye la famille et à la prochaine.